Ça va. Bonsoir, grand frère. Ouais, bonsoir, Boni. Ouais, ça va très bien. Et on a béni, parce que oui, que Tolanda, Pino, surtout Tolanda, Niote, Toza Okosa, Oza Baleki Oyo, Ozui Moussala Oyo, Nasima, Nabiso, Toza parmi Batu Oyo, Babanda Misala Oyo sur Internet. On a pleuré, Batouazolanda. Après avoir connu Kabamakapo, Ingi, Oyo Ndeko Nanga, Yos, na Ndeko Marilo, Boza Koloba, na koya ko reprocher bino te, mais na ekaka, na kombo ya bana ya artiste nyonso. Parce que là, nous avons un artiste. Na yebi, ya bana ba artiste. Na ye na kombo ya artiste, pour nous avons un musicien d'abord. Les mois ya famille ya papa ou yazaki na basi. Papa Taboulé. Oui. Maman, s'il te plaît, non, mon agina pas. Sarah. Yaya. La Fukami na kombo ya bana ba artiste tout. La Fukami na kombo ya bana tout. Ba exaucé, ba Keina, ba Marco 6 en tant que mon artiste. On a senga yo na mari. Pardon. Oui, pardon, biso bana. Merci Vous vraiment. épargnez biso bana. Si vous n'ayez pas vous épargnez biso bana. Likambo yo batu baza kozwa mais ba famille ezali kozoka. Bana baza kozoka. Na ye kosenga oza baleki. Mais na ye kosenga bino pardon. Botika famille ya ndeko nanga kimia. Botika famille ya bana ba artiste baza lokola bana na kimia. Outi komona kala mingi te nga na lelaki po bafingaki oyanga papa. Pasi wana bozalaka na biso te. Toza bana otokolaka bapapa baza baartiste bakendaka batourne à gauche à droite. Tozalaka na to ya komonaka bango père nyonso te. Bolingo na bango il faut tozalaka na présence na bango pour que tozala na bolingo na bango. Makambo bango basalaka bamibali ebele oyo baza mpe baartiste te bavedete te basalaka yango. Soki nga na koti mpona doki na bengi partout nalobi no likambo oyo s'il vous plaît nasengi yo pardon nasengi Marie-Laure pardon bapolémike ezalaka nango mais oyo eza polémike ya kosaka nango te. Mitema ya bana baartiste bozalaka te ntango tozalaka ntango tosufaka na biso ntango tolelaka biso ntango tosalaka boye. Alors Sarah ekosala yo eloko moko te soki lelo olobi après émission oyo que dossier oyo oclore yango bafinga yo te s'il te plaît tika famille oyo bavanda kimia. C'est vrai que eza na bamembre mosusu ya famille babandaki koya likambo sur internet mais boyokela biso mawa s'il vous plaît. Il s'agit évidemment des artistes et des enfants des artistes. Basengaki te baya na mokili bazali bana bayokaka lingala makambo boza koloba même soki ayoki te moninga mosusu même na discussion akoki kobanda kofinga ye réputation ya baparent na ye. Saratola lelo ndeko nanga leki nanga osalaka mosala no kitoko. Clore dossier oyo s'il te plaît. Nasengi pardon na yo na Marie-Laure. Bokata dossier oyo s'il vous plaît. Na bakongole tout baza kolanda biso eza kosala so. Fali azali
artiste oyo abeti sete makasi na ye apona kotelete sete makasi ya kopusa miziki na biso place ezali bozoba ya kuku to ya famille to ya biso bana Congo to expose ya Sarah Tola s'il te plaît. Merci Anna. Merci vraiment. Message comme à la yo, na sur place comme à la Marie-Laure na Canada. Marie-Laure, nous t'aimons, nous voulons assez que vous arrêtiez un peu les Cambo Oyo et que donc la 5 et puis matin que mon tout monde t'attindi na pema. Mon tout monde côté. Oye na kombo ya bana artiste. Na yé na kombo ya bana artiste. Pona senga yo na Marie-Laure Papa. Pona senga na Karim Mokonzi pona za koloba pardon. Pona senga bino pardon na komba bana artiste. Botika bana wana makina banani bavana na kimia. Bavana na kimia. Merci à vous. Merci pour na ba camarade na ba entourage artiste bazo les gars na ba émission pour la koloba mabe ko citoyen mama ou parce que nga na bandi na la vérité pour la maman ou Sarah Tola. Place makambo na bango ebandaki biso tozalaki te. Toza bato ya liboso oyo te ke ya kosamba makambo ya basi mobali na basi mibale basi biso toza bato ya liboso te. Ngai nakopesa témoignage na nga nakangelaka papa na nga kaka mpona makambo te toza bana ya babasi ebele basi ebele. Mais tant nakomi mobali ekocomprendre que tant papa loba nanga mark kola okocomprendre nakoli na comprendre papa kozala vedette kozala star ya trompe oyo ya artiste na biso ezali nsaka vete mama eza na makambo mosusu eyeyela yo oyo olingaki te ifo ozalaka makasi bato ebele baza na basuccès mosusu oyo soki bazwi succès wana bamemisi na une semaine Sarah Tola akufi na sida une semaine ekozala ebele akufi na sida donc oza komona moto ana succès oyo ndeko azali nango eke aza vie aza en bonne santé d'abord nzambe na biso mpe ntango mosusu kotambola na ye parce que résistance yango eza barésiste bao bazwa succès te batuna na bato bazwa succès osekaka te biso ata mwa succès moke osekaka te eza na makambo nango osaka tolo oyebi yo ozwa mwa succès oyebi na makambo nango eyaka nango mais to banda koexpose yango te même na bandeko to baza kointervenir na seli bino pardon bato to marque na kombo ya bana baartiste ape bana pardon tosilisa likambo oyo na internet eza kosala soni tokata yango sarakola okokufa te okosala toujours mpe carrière na yo ekomata toujours soki odirige yango na façon oyo elongo bani s'il vous plaît. Merci en tout cas, Néo Yambarika. Merci beaucoup, grand frère Marc Tabou. Je te respecte et je respecte aussi tes conseils. Et... Voilà, bandeko. Nakanisi tolandi yango penza na boke binyoso. Oyo nini ndeko na biso Marc Tabou auti koloba. Apesi ba conseil ebele pona makambo oyo etali fali mama nana mama kete nani mama biso Niki o likambo wana etali nde mingi penza mama Niki na ndenge asili kozwa zemi na ye bandeko na ngai ezali conseil moko ya kitoko po bana bazali na kati lokola bana bazali na kati esengeli ete tokoka kopesa bana respect papa na biso Marc Tabou alobi penza oyo ya motuya kozala na place oyo ba artiste wana bazali na moi ya lelo soki yo ndeko oza na place na bango ntango mosusu kutu une semaine ya pamba okobela deja maladi ya mabe bandeko bakobosa na yo po ozala mutu oyo koki kosala
makambo oyo artiste na biso azosala tina moya lelo mpe aza na vie normale, aza na santé ya kitoko, il faut ozala makasi mpo kozala star. Ezali eloko moko ya jete. Vie na ye, bana na ye, basi na ye etali biso te. Soki ndeko na biso artiste alingi kozala polygame, ezali ye na famille na ye na basi na ye nde bakoyoka ndeni bakosorganize. Kasi komona yango ndenge ezali ekomeli lelo yo bakan ebele ebotami par-ci par-là mpona koluka kofinga, surtout kofinga. Bamosusu bazofinga mwasi ya ndako, bamosusu bazofinga mwasi aza na zemi, bamosusu bazofinga mobali, bamosusu bazofinga tata mwasi. Ekomi soni, ekomi kopesa soni, pasi mpe mawa komona communauté na biso na kati ya makambo ya boye, toujours na kati ya badiscussion moko oyo ezali nango inutile. Po likambo wana bango moko na kati ya famille bakoki kosilisa yango. Biso ata tolobi tongo midi pokwa na internet toleki tolobi toyeba ke tokozela bango solution ata moko te. Internet epesaka nango solution te. Bato bakomonte, bakoloba, oyo bakofinga, oyo bazoraisonne, oyo balingi babongisa, bakobongisa. Mais ekozala kaka na maloba. Soki bato wana bakolo makambo bango balingi kochange situation te. Biso pe tokochange na biso yango te ata tolobi ndenge nini. Ndeko Mark Tabu alobi penza likambo oyo ezali ya motuya. Botya na se dossier oyo ebunga po ewumeli pe mingi, ezoloba mingi, niveau yango ekomi niveau moko ya mabe. Toyoki bato mosusu baza kokanyela ba Karine Mokonzi, ye aza mwasi abota, totala ye akobota, akomona oyo koyela ye na babiloko moko oyo eza kutata na tina ya koloba na mninga makambo mabe te, kolaka mninga makambo mabe te, me ekomi kolakama. Ekomi kolakama, bakomi bazofinga, bato bazofinga na ndenge, bamosusu balakisa bango basake, bango parfum, bango kuna balakisa oyo mwasi kitoko, oyo kuna mwasi mabe, oyo mwasi salite, oyo mwasi munene, oyo kuna mwasi kitoko, nga nazali boye. Makambo ezalaki ya bato mibale kaka, Fally na mwasi na ye Niki. Ekomi lelo ya mboka mobimba, bato bakomi kofinga na bazofinga na tozoyeba tina nini bandeko bazali kofinga na te. Bandeko na ngai totya na se tokitisa likambo na se, bakoka kogere yango bango moko na kati ya famille. Toboyi te ese ye na internet, tosepeli toyoki nyonso tozalaki na besoin koyoka. Tomoni pe nyonso tozalaki nango na besoin ya koyoka. Biso nyonso tosepeli, biso na ba-africain bana bazalaka toujours bienvenu. Bana bazalaka toujours bienvenu epai na biso ba-africain, toboyaka bana te o. Tokoyamba bango na maboko mibale. Ezala Fally azali papa na bango, ezala Fally azali papa na bango te, bana bazali bana. Soki bana wana lelo bakomi bato joueur moko munene bazobeta na ekipe soki ya Barcelone, aza congolais, mwana ya mama Niki boyeboye. Biso tote maboko ya mwana biso congolais, yoka beta bale bien. Wo tokosepela biso mpo toyebi ke azali congolais. Bazali bana na biso. Totika makambo ya kokabwana, totika makambo ya kofingana. Vraiment bandeko bapesi conseil malamu. Papa Mark apesi conseil malamu, tokoka kolongola dossier oyo, tokoka kotika yango pota wana koka kozipama. Po ba famille wana nyonso, kote ya Nana aza bien te na komona biloko ya boye, kote pe ya Niki aza bien te koyoka ba biloko ezoloba mapola kombo na ye. Bana pe tozotia, surtout bana tozotia bango wapi? Totia bana bazala à l'aise. Totika dossier oyo
soki totiki yango ekosala nango mpe biso eloko moko te tokoperdre eloko moko te mpe tokoganye na biso eloko moko te bandeko na ngai. Vraiment merci tosuki wana